la belle fille, elle devait jouer un rôle très important. C'est lui, peut-être c'est à elle née, elle n'a pas maman tango. Tant matango comme qu'il n'y a pas côté marambango. Non, car mon amour n'a niveau naïe que elle n'était pas prête pour le mariage. Si kako ganga rabu maman ya botio o gangi là, pour moi ça fait ce rapport. Mais faut za nyama. Et je sais pas les couples wana ou bapesa na ba rapport pour beta maman ni babota déjà. Mobali wa beti maman na yé moko. O beta maman na omkolo gafe. Yo kanti zani. E oboki so il kole ko zongiloti. Yo kanti zani. Ba mona écoute ko beta nenga beta ke déjà bongo. Eza na ngo eza na nguzo donc à côté là que écoute tina douche. Ce maman lali baza balala na maman na alala na yepo. Tina niveau ya obeta nenge wana oza impoli moko ya kosakana te je sais pas. Tant sou papa na mino avant kufa ibsaka OK maman wana bota yote même si abota yote. Tant musu te baba ndoki. Tant musu aza moi sine abutu yo mutakomisa maman moi si abutu to yeba te. Et ça en sens te. Papa, ngai naza maman. J'ai 2 enfants. Na raisonner pas si ya kobota. Niveau to komaka. Masque. To subaka masuba ndambu na suka. Okomo misubela na o. Noza no kokote. Parce que maman na leka na ba période nyonso wana ya kobimisa mwana place te bima ozupe loboko na yo ozo otomboli o petit pe maman na bino. Elenge tozoloko ta papier elenge ya Congo. Glody Diasika la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga pro. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Donc, il y a www.elengakongotv.com par rapport à l'idéologie à Made in Congo avec Adam Suluzolo, moi, Asuka Nzambe, à Tracy Mbelenga, la même magique, Glody Diasuka, la mignonne de la presse en ligne, autrement dit, presse internet. Donc, Adam Suluzolo, tout ça là, toujours, Moussa, tout ça là, vraiment, les lots naïe, le col naïe raté, les lots naïe quand même na plateau, nous avons invité Nangato Solana par rapport à sujet Oyo, nous avons relaté tout à l'heure, mais tout ça on dit de manière un peu professionnelle pour vous avoir quand même une idée, il y a tout ça dans le plateau, il y a solo là, vraiment dans le lelo, bandeko bota la biso partout dans le monde, donc tout lancer appel, tout le baga. Elenga Congo TV, et ça pour na famille, pour na makamunios, tout ça là, donc avant tous les cas vraiment na les solos oyo na elibino, ils ont le sujet pour débattre na plateau o na bandeko oyo tout ça na bango na kati ya plateau oyo na lingi vraiment na sala appel moko téléphonique ndeko ko tsabiso na kati ya les solos oyo tout ça comme thème na biso ya mokolo lelo, donc bo permettre nga vraiment eza lokola ba preuve moko o toko sala vraiment ensemble na bino bato totala biso, donc nazo composé numéro moko eza numéro ya Mboka Libanda, hein, eza pena numéro Mboka Libanda yende mutayeli biso lisolo oyo tozo sola na bino bo permettre ngai na lancer appel oyo déjà na plateau oyo, voilà, donc c'est parti avec l'appel. Vous permettre un moment 2 secondes quand il sonne. Ok. Allô Ndekonangai, vraiment na bengio par rapport ndingo benga la fois passée, na lingi vraiment au relater ngai na molai nyonso par rapport ya makambo betelenga les solo la fois passée pour nous quand même na idée ya eloko oyo na ngina sala à propos ya sujet benga ya ba bandeko wana bazo potana na niveau ya libanda mboka. Ok, non, c'est vraiment Olobama Kasi pour Bandeko Bazo Landabiso Bayo Kakamem Ndenge Ozo Solo là. Oui, nous maintenant Loba, et là vraiment histoire de tout ça la passe, Makasi, tout ça la passe, et on a un va je sais pas, ce qui c'est l'Europe et comme des grands, je sais pas ce que c'est pas stress Tony, Bandeko on a awa. Papa na maman tabeng sa bango na poto. Alors papa na maman eko kufa, lingi ya maman ayo yana baba na mbate comme souci ya basi. Donc ba komi poto grand frère comme ko maltraiter bango lengo swana. Lengo ça so maltraiter bango, so maltraiter bango na mwasi ni na ndako jano, ba so maltraiter bango papa. Et ko sala ke bande ko balobi
ya basi ba décider ba le monanda ba le ba kena film mususu biso totikana na Lyon awa alors ndeko ba mususu ngo ça tikana na Lyon awa ba meno sakaye ko tout dernièrement lobby kaka bon c'est comme ménoncer et moi c'est à l'Écosse na ba ndeko ba ménoncer grave juste au point ba pas même ba paraphrase na ya mutuka et ba fi wana je sais pas sur ba et ça la éducation sur toni ni ba le na comme makambo na justice pour la développement de bali PR mais ils ont ça la mission pas si tout le monde vraiment ça mission vraiment pas si moi monsieur Jeannot Dobité ababala ye ayeli pas la bonne ko parinza to ko ko kanisa donc tout le monde qui te sur na bino bo ibisa biso bo ezanini bino batu to biso to takini c'est bon mais dès que vous perdre ba ki bo moto na biso comment ya mwana ngaki na solo oyo mekano kulobela mona émission na yo po total ko makasi ya dance total ko tuka sunga biso na likambo ko te na biso boy bango ba kolo histoire ba éviter mais na mona que non trop c'est trop na mona na maman te na orpheline de père et ina ya papa na ya maman na zanga batoti mais tant na mona ba ndeko muso na parents ba ça na plaisir mais comment na nga zo maltraiter bon en tout cas ça va pas donc na ngena yebisa Merci beaucoup vraiment Nalandi vraiment na boké bignon soningo lobby wana ngana zo rappelé tout à l'heure le temps na si sama monazo sala wana to bengani prochainement. OK, merci beaucoup. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout donc pour comprendre quand même nyo souti ko lobama bolandi na boké c'est-à-dire dans receveur vraiment na betango nga moko pe bo comprendre makambo to yoki awa ba misusu boyoki moi bientôt ebika téléphone moi kokoso mais na expliquer on a bande ko na plateau ba comprendre makambo oyo ezoleka c'est-à-dire eza na famille moko ba vivaka en étranger na France nazo écoute de téléphone ya mutu moko abenga ngaza proche na bango c'est-à-dire à l'andela rapina makambo na bango trop aza personne moko masqué to dévoiler te po a mutu oyo alingi pe moi discrétion côté na mais alingi kande asunga famille wana nde a contacter biso c'est-à-dire papa moko aza na France abengisa moi ne liboso ya mobali na poto moi na mobali azwa tana ye pena ya kovanda na poto papa ta monike moi na mobali déjà a Jésus kende tellement moi ba moyens ali a proposé a bengisa moi sinaye o atikala en Afrique na Kinshasa na bana ni misato ya basi proposition pe ko sala ke khamuta ba voyage et simbi mama na bandeko ya garçon wana otobeta solo donc baleki ni misato mbali ba ko za vol ba France ba comme na France et tomber que papa wana a ko za problème ya santé moi et famille wana nyoso bino mo bata poto boyebi condition potonde zaka et singela kité famille wana bavanda et pas ya papa ou abengisa ki bango donc ndé ba ko juger bon ya ko vanda et pas ya grand frère na bango liboso o ya ka muta liboso na poto papa wana abengisa mama na bale ki ya garçon wana misa do ba ne misa to ya basi ba ko vanda et pas ya ndeko mobali wana ndeko mobali pe aza mari aza na mwasi na ye déjà o famille ba kutana ye na poto kuna bavanda déjà bon arrivé il y a famille wana na foyer wana papa kota tikalaki santé pesaki te papa aye kotika bango donc papa kufaki nde ba continuer ko vanda sikoyo et pas il y a mwana donc maman comme vanda pas mwana mobali na baleki na ya basi misato et ko sala ke koko so ko kota mwasi ya frère wana et simbaki te na maman wana à chaque fois ba problème à chaque fois ko benda na ko swana ko finga donc traiter ndoki donc toutes sortes il y a ba problème au biso to yebi to kutana kanango nde ba ko traiter mama wana na bani ya misato et osa na bani misato et osa ke moko aye ko bima aye ko sa voyage moko comme vanda na mboka moko bino na poto boyebi Lyon comme vanda na Lyon na sima to laksa bino ba photo oyo ezoleka wana eza mama na état na normal tango zaki normal na ba photo musu bomona wana bomona à côté wana eza ba photo ya mama wana ndenge na sima mwana ye moko ya mwasi tango akendeki na sima ndenge mwana oyo donc mwana yo moko ya mobali obota 9 mwana libumu pasi nyoso yaka pona kobokola mwana na mobali akoma kobeta mama na ye chaque jour donc akomisa pena sac na box soki abimaka kene musala moi si soki neti azongi mo sapesi moi rapport mo boye
makofi maman abotiye makofi ya dégâts tu bomona maman lisu o bozomona photo ya lisu wana eza maman o aboti moi mbalo tobeta lisolo na bandeko na ye bayoko juger bayoko longwa bakei côté bakendaki wana ndeko mwasi nzamba pamboli azwi libala kaka couple wana malgré balongwe na bon bavanda so ensemble était mais ne batikalaki wana na mwasi na mobali ko mener bango vie dire et comme il voit même na famille oyo ndeko mwasi ke nako balela et ba continue problème wana ko finga ko sala ba faux compte Facebook pour na ko traiter bango bandoki toutes sortes ya mabe oboyebi ba compte Facebook on ezali je crois ba combo je crois Facebook ezali ba Francis boye donc combo mo ndengwana si je me trompe pas nde sujet o toza nango ya wana nde ko akomeli biso nde ko benga biso a contacter www.elenga-congo alobi to aider libota wana donc baso ko kalisusu te bango moko moye ko sala autre mezate ba 5 ans lisungi et ya basali na nzambe et ya bino bato botala à travers vidéo oyo ba commentaire boko sala wana beaucoup de contacts na bango quand de bota la vidéo bango moko pe boye ba kosunga bango donc sur ce plateau je suis avec Babilongi bon message je suis avec le star c'est-à-dire bandeko bon message na pe Babilongi na bango ko tala bango na ba TV nazana ma concert c'est-à-dire au de ça nous salamoko Fallon Bitodi oyo azananga na koto de bomoni déjà à travers ba image déjà na repeso déjà bonjour Bitodi. Oui, bonjour Adams. Na ozongela yo letana saluer sous koto yo vraiment na loboko nanga koto nazana artiste comédien papa Océan d'Afrique président du groupe Océan d'Afrique fondateur donc président fondateur il y a groupe Océan d'Afrique au Nazaré Pena Plateau. Bonjour mon artiste. Bonjour Adams Luzolo, moi Nasuka Nzambe. Merci Narozongilo Sousou. Juste à côté Nazana actrice comédienne du groupe Sans Souci au pas les écrit par Souza Monica Kinda Pelelo Aza na groupe Sans Souci Planète au Boyebi et Longi Bomessan déjà. Bonjour Maman Planète. Bonjour Dams. Voilà donc présentation déjà ya wana na bango balandi na bokebi par rapport ya histoire oyo to beteli bino na ko banda loka na banda koto yo na ye et pas ya Fallon Bitodi na bi que derrière la caméra nazomo déjà pito pale cameraman swag na bi que ozana nga yawa na ko banda déjà et pas Fallon Bitodi Fallon quand même tu as suivi ndenge ndeko na to benge na téléphone ndenge sololi na ndenge na relater histoire na plateau par rapport à yo histoire oyo okoki kozala na commentaire nini. Merci Nabatino Sport Davis. Je sais que ça fait un peu longtemps. Mon angle sous na ba caméra. Mais par rapport à cette histoire, moi je vais dire ceci. Et ça vraiment avec beaucoup de regrets comme on a ndenge batu ba comme peur de ba valeur. Lo musota ba nyama ba sala honte. Comprendre. Ndenge ba comme peur de ba valeur na bango. Et ça fait trop mal. Si on a dit conclusion, puis on a généralisé, on a mouqué, on a fait son sens. Et là que moi, dans mon bal, à Betty maman et la belle fille à se soutenir. On a fallu une vitode. Nos préférés, on a coupé mon bal dans la famille, on a un problème dans la famille. Nga. Si on a que c'est un sang, ça t'est tant que n'a tika bango na niveau na coûter libango. On comprend. Si on a que non, nga moi si rôle na ngeza yo sang. Si on a que na sang, ça t'est j'aimerais bien na tika bango na position na bango na coûter bango na place na bag sali sous ma fout pour monter pour la makasi. Je vais d'abord n'am mettre pour na condamner mais on a mon ma belle fille. Moi c'est au côté de la famille Babalio hein. So Babalio guerre ici là tena libala. Et elle a raté guerre à mariage, elle a raté bambanda te. Vous comprenez? L'obstacle la mariage dans la que belé. Alors yo moi si Babalio, je sais pas si ça capote ton nini. Au quota pour une repanza et puis tina niveau mon bala manobeta moi si maman naie parce que yo moi so qui songi parce que moi so bakisa au que plus loin de to qui de quoi lobby que au créer moi groupe mon ba comme on finga ba belle famille naio belle famille ça belle famille nanga on comprend ya belle famille nanga parce que Mama Bitumba ko kaleba na manzela tout ça en tout cas c'est déplorable nga personnellement na que le son ne pense pas qu'on gagne Bitumba non. Les lots, je peux dire, à aveuglé. Lobby.
singa me benda na mekata na te oza ko se tromper pour rien et peut-être ba fille wana ba respect ndeti nga falon mito di naza na poto bien ngo makambo hôtel bien ka mutu moto mtakenda poto ari père et tout interdit donc akenda bana mata avion na poso zonga sukinte akenda libela complexe neige complexe bilo nyoso donc akenda libela donc nyoso yayi ayi basuma mbosa te na mutu yo raisonner faut na sens tango manquer maman mninga respect c'est que yo pe otoze ba manquer maman no respect mobali wa beti maman na yie moko ba beta maman na omkulo gafe yo kanti zani ya bokiso ili kole ko zongeloti yo kanti zani un jour robeta maman lo banine que maman non intouchable non tokota na ba mariage na ba but yo sanction non yo panta na début na ko lo bana bon et na bato ba okota ko finga na Facebook en tout cas vous manquez de trucs à faire hein? Permettez-moi de vous le dire bon en tout cas bon le ça na annoncer le bino que bozangi de blue rosal pour une fille aibi harmonie ya blue na kati harmoniser libanda boule na ezala na créer foyer nanga na sala na bota na zana mbali nanga na place que yaro ça la groupe mon pour nous finga Facebook en tout cas on n'a pas le temps famille wana nzambe ka ande muta consola mitema je sais qu'on a des gens dans les plateaux on va débattre cette histoire je sais pas bango devini baroloba mais pour la monyo ma belle la belle fille elle devait jouer un rôle très important c'est lui peut-être c'est à elle né elle ngara bo maman twango tango matango comme qui est pas côté marambango non car mon amour na niveau na et que elle n'était pas prête pour le mariage. Pour les mariages, ils ont fait pour les gens, pour les adultes, pour les gens matures. Mais na niveau boye, je sais pas. Bande comme ça, je vais continuer après. Merci Falon Bito de bien dit, bien parler étant que femme par rapport à CGO yo le bil beaucoup plus moi si et local voilà. Tu as créé groupe Facebook non? Il t'a créé Kira Bato Bato Fingat. Ah bon, sans que Bato Bato Finga ba peine ba master. Ah bon, sans que Bato Bato Finga ba peine ba ndeko musu. Et puis ba vu que Arabi ka Finga tina batakin ndeko. En tout cas marambo ça jusque là on comprend quoi on a ça kuti soit tu as l'otoko soit tu as diamba. Merci. C'est une femme qui parle, donc allez-y comprendre. Une femme responsable et respectueuse, donc à lobby par rapport et à moi si. Le coup la pesa solo entre moi si mobile pas en akati. Je suis avec le président Océan d'Afrique par rapport à Yamarambo et mobile à Zanakati, c'est-à-dire. Il fallait beaucoup plus moi si condamné oui c'est pas l'ambassalité pour mon mibali hein atako amour on est à l'anda vegue tu na niveau on atteint voilà tu na niveau on atteint pour robota bana bas moi ça y ça rapport moi si na yo le quoi un jour comme micro moi si nosko yo allez moi na moko boye boboti aye ko bete yo papa atuzaki atana tombo papa na zo sepela la moté. Merci. Yom to benga on a pototé. Ndeko mbal. To ke pai to songe pai. Yom to benga on a pototé. Muta benga on a kufa. Parce que oya neti yo laksaki yo ata yom to benga muto na poto so benga na poto comme esclave na oté. A comme esclave nota. En tout cas avant mettre nous avant ko kinda ba OK pays Schengen wana ke poto so ni. Mi so c'est ta stage hein. Ba kinyo to msu na Dubai. Pa msu avion bal so bon mémoire. Oui. To lo bandeni. Msu avion bal so bon mémoire. Pas ça lo ba bonjour papa, lo bi bonjour maman. La papa les mamans ba on se bata poto ba ça bon té te ba on sauté mingi ndé moto onda gafé papa Océan nazongelo vraiment na bi que le temps au temporisé je sais pas si beaucoup comprendre au niveau que non ngap falon ba beti maman nanga bo simbi maman nanga non linga non te bo beta mobali o to mutu asara na mobali o ngana na lingi peut-être on a ko linga parce que je suis encore célibataire non linga non te mutu toucher mobali o ngana o linga parce que mobali na te fa musu a combien plus forte raison d'aider mon ngina o avantanga 4 kilos sur combien le 12 janvier misinga mobali to moi si to copine oh Simba. En tout cas, je sais pas, je vais te dévorer franchement. Merci. Papa Océan, na mon côté on a moi choisi makasi et tant que mobali sikoyo papa na yo abengisa na poto avant de siko wana papa ka wana bengisa boule sikoyo fo mama ya na ba sœur na yo siko tango yo yebo ndetika côté on a mère sikoyo akomi sikoyo bimaki yo ye moi rapport après sikoyo siko sans ko vérifier ba moko makofi mère ou abotio par rapport à CG au Kokenonde. Merci Adams. Donc, ndeko mobali wana vraiment ce pas aux temps ya Rolanda bien sûr aux chance Rolanda émission oyo omoni et ça linga na passe hein parce que ngamungo na viva déjà mambo eza réalité bazwa te bango ba théâtre ba créer sur place te eza réalité noko nanga propre aki mwana suka ya ba mama na biso banda obenge jampi ba na baningane pe ba na ba poto na ba roye ba ye abanda omela ba diamba na ye ba makam na ye et arriva un jour aye
maman na bango ndo biseka ke non ando pasula mabanga na ebale aki na ba marteau mo boyo ba pasula ba moelon wana aye ko tiango pembeni ya babenga ngo mulongo soki antonoi ba nini mo boye kive mo boye ya mai ya kalebas wana pena ya mboka eloko wana na yeba ke ponga na villageois nga botama na Lodja le 5 décembre. Il y a un certain année. Et locaux. Et locaux, on a koko na biso auta na vraiment depuis Lodjako. Aya na otiki ne loko na ezara. Donc série wana ba congélateur ezaki na nte ba frigo milai mais yango so ba mai donc atat moye bimi ane no mila mai ya pio. Parce que ya na marteau wana chape min la caméra na zo mais Jean-Pi longo le loko on irait loko mususu. Yekutu ba PC rapport ba dia maniga. Ah oui, bien yo na comprendre na yo te. Ah yo benga ngana longolelo na ngana tia na ochango na mère na lobaboué. Mbala moko mbata. Mère a telemi kangi na bilamba tangu sko ba bimi libanda akwa ici oncle sali soni bato quartier na yé. Maman mukolo ba akwa ici a telema anyata mère na boliti mo a. Mère a sala de koko sala 2 jours en hôpital. Après ayo lamuka aloba pe lokoti ileka nango comme aramo ana suka alimbisa na ndenge wana kaka sikoyo OK donc ndeko mobali ana landa donc c'est-à-dire eza rôle ya ligoro do lelo mais makwanze ebimo lelo te oncle wana bosana na ye mère na bango pa ekokufa liboso na ye pa bosana na ye asali pe vi na ye a continue a boti pe bana na ye mais ta siko liwa akufa lokwa ngulu nakati ya ebale akepe aye ameline masanga kwiti ya kosakana te aoleka pe boye akene ko péché abwaka filet boye na ye na filet kanga ye donc akufa nakati ya mai mutu a retrouver na mai mwasi ne moko ya kala osukola bilamba boye na ebale na Kinsuka amona kaka corps ebeti na nini na makolo le vague ye boye ebeti atala boye akimi esprit c'est tala na atala boye oh mais oh Jean-Pit ndaya ko yebisa batu après bata famille musuka ba yoka ba masolo ba bité maman nya salaka e mabi ndinga betaka e bongo faki ya futa ba man fallait ba sala ba leka na ba biloko moko boye parce que toi ba africain faut to yeba ba makamwane ça te bana ba kepoto ba ko copier ba comportement mo boye pour moi na mundele abenga même mundele ro sala bongo ti donc yoza mobali même bolingongo e komi na niveau ya ndenge nini jamais moi sino peso ba rapport mo et pousser yoti o gangela ko ganga nanu ko beta kutu ake musika ko ganga ka boy mamo ya boti yo o gangela et pour moi ça peso rapport mais faut za nyama et je sais pas les couples wana o ba pesa na ba rapport pour beta maman ni ba bota déjà. Ben oui, ils avaient un couple. Mais babota, atala nanu, moi si na pendant que premier jour il y a tarazemi, et à jour à bilengi na bisengo. Scotize me banda 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ala la na moi si wana na mbetu. Baba pasi o moi si wana za butu mususu alalite pour moi na emu pandi moko. Bana misu bazaro mona na kati albumu atelemi atielo kwa mkongo, kwa bina mkongo kobako a bloquer bo mona mama tikalika na position boui. On prend. Position un peu gozwa 1 heure du temps. Siko yo zara déjà na mwasi omona na babiloko wana ozata conscience totale que maman na nga leka na biloko pona nga ya leka na biloko yo jour akenda po bota pe akopo ko botezara la vie ou à la mort hein so penza malingite okokufa pourquoi so muta senke kala neto kala génération lelo muta ta senke banga souté mais kala zaki so muta senke ba yo yebiso bozo banga pourquoi famille à moi c'est décidera que ba ketika mwasi et papa mobali pour en cas de quoi so moi na bango akufi famille wana za charge donc ezaka liwa déjà ba bangaka mais yo ba boti yo pe muto bengisa bango na poto te lo bande konanga falon mais yo ke ikuna donc okomi kobeta maman eza na olix eza na onka couleur eza na onka tala so ke na hotel du flavor ouais ovandi be no vandi no boyi poto déjà yango wana comprendre poto déjà yango wana ezaka bandero na biso misusu comprendre non o copé mindele non moi je ne pense pas que mondele o signé tam suko bindam ko ne sait que ça catcher na ring pour les aider à manquer respect au monde temps de manquer respect français va reconnaître que na mission bien en français manque de respect ce qui est le lobe influence ça kaka na peut-être na bengonane je sais que les mots influence existent dans les dictionnaires mais pas quoi influencer peut être ba mineur ba to ba na maturité et puis na âge na yo
so beng si mon poto kaka il faut comme esclave na yo. Ah c'est que ça méchant, c'est que ça méchant. Oh ça tous ces pays ici bas. Na maman, na belle, ngana kepi, moni belle fille. Regardez plus yo. Le roi au sali ba Facebook au finga. J'aimerais bien oh ça peut quand quand Facebook yo finga penga. Je m'appelle Fallon Bitodi. Na célibataire do banana ko finga ki célibataire nanga finga ba ponga mon ma finga ya ma on azana ngunde. Vous comprenez? Mais couple non, je sais qu'à tous les couple non etikala jamais cause stable. Merci. Nassi ça vraiment na président OCA par rapport à idée na yoto. Donc il y a un moni ngana comprendre déjà Fallon tia silika boy vraiment faut comprendre que et ça la bien té nga et ça nga kutu ba chair de poule parce que ezo ça la bien té comment mutu ozala na ba esprit ya wana esprit ya ba nyama. Même bambwande bazalaka wana mbwa pena babote na mama na ye batambola boye so amonika mbwa mususu aya azobundisa mama ne omona babituma bambwa te kanda te amoni mama bimi libanda babundise na mbwa musu mère nanga abunde mosko yo mutu yo moko zwi pena loboko otomboli gi ozi otina niveau nde na moni ba photo wana. Vraiment, moi si na yo ton donc on écoute tout même pas famille c'est là pardon est-ce que non comment qu'on va que non moi si moi si on a droit au simba non faut respecter la moi c'est ça na moi si écoute au bout d'un embête moi qu'on respecte au lit pour respecter et où mais la prendre libéla alors à plus forte raison moi maman non papa il peut na mon étudiant na mon zone lingoté c'est ça comme la radio c'est zone lingoté pas temporiser au problème eza nini so amona écoute ko beta nenga beta ke déjà bongo eza nango donc à côté la ke kutu tina douche so maman lali baza balala na maman na alala na yepo tina niveau ya obeta ndenge wana oza impoli moko ya kosakana te je sais pas comme sous papa na mino avant kufa ibsaka OK maman wana bota yote même si abota yote déjà maman tout na mokila za maman donc na mwasi yo mwasi babali yo babali yo okuti famille ya batu ezala bien parce que maman wana nde fala bota mobali wana po yo bokuta na ye yo sikoyo okomi kolinga basala mama ya muninga ndenge wana quelque part so basali yango na mama na oro sepela c'est que moi si wana pendenga kenda bongo atala ata simate soki famille ezalaka awa ba vivara ndenge nini. Après botiki bango telo reçu pesinga pasi bake na bango oya mwasi azui mwa famille moko boye esunga ye o continuer lisusu seke boza ba diable en personne o continue na ba innocent na ba tumisusu o bazaka na poto avandi na ye bas mwana o lobi wana eza na batu baza pena engagé azane na place rolala te ane na place rovanda te azaka na saki atamola ona brosse na nini na kati mais tellement mundela favoriser ba ona ba Facebook na ba WhatsApp en tout cas bandeko poto bo excusenga to photo lo ba pe mara mususu po kalande zaki sweto lobi boyo poto mutesala rabino to diminuer ote bo ba tailleur ti boza batu botala rabiso poto se bo sepela rape na biso pe photo pesa no ba conseil po boya kaka na kin a to kutanaka comprendre batu wana batamona ba brosse na kati na ba nini batamula na bango bazana ba facilité ya ba internet ba facilité ba Facebook ana ba biloko tout imo azali WhatsApp aza nini aza donc aza wana pona kozo ba numéro tout ya ba journaliste ba to théâtre donc aza wana so donc ba to wana yango moniso ba ebisiye na famille mo bo faut bino bo finga bango tina niveau pena bazala mal à l'aise oh yaya tozali ba bandi donc baza ane loko te ya osala manque à faire et so tali nengwana aza sans papier aza sans papier donc ba okotisa biso na ba mbriema na bandeko msusu basungaka biso na poto donc ba okote to comme ekomi on dirait mutu msusu donc okomi ba comme mélanger Facebook ana msusu o finga na Francine fils o ba lobi Francine c'est que pas sans papier donc yango wana ndeko na ngai tango za donc faut avant banda ko finga ba ninga na ba Facebook okotisa ba désordre na ba foyer ba tu sambela nzambe ba peso papier po yango no vandeli na poto. On prend. Yango no vande na poto basi pe ya poto esi batimbeli mibali pe ya poto esi batimbeli so komo lingo vanda na ka po bota na lobo zo papier ye pa komo timbela mo betaka ciseau o vanda wana pe ka ti likemba na likemba
Omoni. Donc ba souci au lieu boulé que natambola na brosse na kati ya saki. Natambola na nini boye, luka o soigner relation ya ba vie ya ba famille ya ba ninga kotinda ndeko mobali yo mwasi. Mobali ayena po. Adam c'est oui que maman no kamwe na ebité so maman no zwanga mbanda vraiment. Adam si wana sko ba simbie so epé basi eloni ba simba kote o ba simba ka omkolo wana po beta maman abino. Moi ça sandima yo azalaka na yo rapport ni na ropeso eyinisa na ebité ba misusu ba valeur à maman nga maman na nga kufi na 17 ans. Dommage abanda olinga te na sa mama ba théâtre o lelo ndenza makoma opambola nga na mwambonga théâtre na monta maman na nga soka azalaka. Non, non, on a un souci, maman n'a ngai na mona ta maman. Donc so na moni ba maman leki nanga. Bi sengo na zara nango siko na tombo la liboko na beta maman leki nanga. Ali boma. Olia ligoro do mema kwanza. Lelo to monto sala émission lelo oleka nango. Yo benga émission ata wana dame skuta komo loba. Chers amis nazako présenter wana dame sa komi koko yo lukaka obenga epo ebisa yo bi émission bo sala bo ezala ngai ta lelo ne naza. Poto ezate lola et ben monisco peut-être il y a un monde qui poto ningaza na poto bongaza de na lola robeta mama osa nini donc il y a rien de mal. OK aolia ligorodo sans le savoir makwanze robima na ba nemoko makwanze zani malédiction goyela ye o monaka na mwasi wana pe a mwasi wana. Moi je te prouve nazo yebisa yo na prophétique mais na yebisio moni mwasi wana au salo mama na ku. Oh, na nous on a vite puis éthico na ces choses à papier qui to se retrouver dans la victoire. Merci vraiment. Quand présent la victoire va quand peser belé hein. Ba ya ba sal sel ba moi na ba kota maman ba congélateur belé ba torter ka mai ba ozanga. To se retrouver dans la victoire. Ce petit théâtre au kota na peso rôle. On prend les sungara yo. Merci président, c'est respect na ba maman. Finalement ba maman na moni maman Fallon Bitodi la suprême respect maman planète. Respect vraiment na la reconnaissance na mona ba maman et maman botanga surtout maman Fatou Buka Demol na Montréal musika ala na sugine naturel kabelo do ko yaratiawa moi ça pembe maman na le roaming moi ça Adam Simuro a PC rapport mère azon a poto alita mais rouge Adam ba loko kindo ki pena ya Montréal moi pena ndoki ya mundela yo loko na kin. Merci na lobisa vraiment maman musuto sana maman planète par rapport à l'intervention de Ndeko Landi na ndeko tali ba photo moni wana na ndeko yoki Ndeko ninga sur le téléphone na explication na ngai par rapport à ces jours étant que femme tokolo balangonde ni na côté na en tout cas problème en est grave et ça peut pas si makasi on a le bien madame na kena na yo mwasi nanu parce que babi maman mto asangisaka mobali biso batobotaka oza mobali no bien sûr aza mobali no mais yo mutoboti mitia na place ya mama na babali yo babi mama asangisaka oza mwasi malamu ya kobongisa okuti libota obando pesa mobile no rapport akebeta et puis tant babetaka mama wana bongo ti mama li se koma rouge bongo ti litame vimbi bongo ce que yena mutema na oyoka na ndeni parce que émission borotala bo zapete il faut botala on te atakutu ango kindo kyango atakutu kindo kyango maman ma chérie nangayo notre copine femme ezalati okuti foyer okuti mobali na bandekone il faut sangisa bazala bomoko il faut koyeba koboma moto quel que soit sorcellerie ango maman waza nango libota ba nango sangisa boma kaka moto en plus babimi na bango bakiei na bango Olande liti na foyer ya ndeko na biso mwasi na ba semeki na e na ba bokilo na do respect zate siko so na bango na bino bana ni baba ndoki eza bino batu bozana ndo bandoki na mobali na yo mwasi bino ne boza bandoki et de bozana bana éducation ni opesa na bana na ba mona ke papa na bango abetaka koko abetaka grande mère na bango abeti pe aneti mwasi na ye eza en sens te tamusu te baba ndoki tamusu aza mwasi na abutu yo mutakomisa mama mwasi abutu toyeba te eza en sens te papa ngai naza maman j'ai 2 enfants na raisonner pasi ya kobota niveau tokomaka masque tosubaka masuba ndambu na suka
Oromo misubela na o. Mais oza non côté. Parce que maman na leka na ba période nyonso wana ya kobimisa mwana place ebima. Ozwi pe loboko na yo. Ozo otomboli o beti pe maman na bino. Na yo kango somo na yo kango chair de poule. Na yo kokati do na monongo. Loko eza loko mususu. Nzoka eza réalité. Et ça en sens te. Ya un rapport en peso maman wa salaka nini. Mpoto ngope yo pe muto benga ibango peti. Toke peto zonga. Eza ngope yo te muto matse bango avion. Donc yo muto liaki muto matse bango avion pour maltraiter bango. Ponde ba mata poto o sepelate. Te pour gagner ni. A gagner ka ezaka ki a salté à solo. Quand des présents au loba océan que auto se retrouver na victoire, oui ozonga Kinshasa. Ozonga. Et puis on peut recréer un groupe falon moi créer un groupe na Facebook pour finga na kabato do yo poto kenda nango elobande ronanga bi bazana ba numéro bazaka prêtre bana mamunyoso ya moi si moi ya libala mubali na ena yiba asalinga bo tozali bokoti bobandi ofinga tongo midi pourquoi bo fingi ezaka ndeni nango manque à faire do yo kenda no kapoto finga kana yo finga kana neti ngoma bona okokananga te dona kenanga na finga kana ndeko mobali wana mama na yo nandimite ke bachelo zakala hapo betaka mama je ne pense pas te loba ezazakala wana Adams OK non anto alikamo to kota kukindoki na kati to kota to mama na misu normal na misu normal dikamba zakala hawa ezate na kati bozakala na poto mataka ekoma makasi okute kei ankoro nzete kita mata ekoma mataka vio be kati océan okindoke kati océan te yango ekoma okende bambalelo pe ya kitoko kati ebale wana munene ti ekiti pe ya poto pour komisa mama sac à box eza en sens te ndeko mwasi yo pe oboti basi na mibali yo Francine yo Francine o créer Facebook pour au finga batu Francine eza un sens de yo potongo kendela pour finga rabatu o kotaka no mamba batu azana été parce que ça zaki na mobali ya te azana mobali te azana mobali jar net ndeko na ndeko wana obeta mama bango parce que ça normal parce que soka zaki na mobali a raisonner mobali a solo o azala taka pantalon na chemise normale a raisonnaka akosala mambo a osalana te akoko encourager ngote do ambalti aza mbala voyou o alala na caniveau na poto. Ah mais oui. Merci madame Planète vraiment pour votre contribution au sujet Oyo. Bon Monique ça chaud les amis qui nous suivent vraiment c'est chaud. Mutu Oyo a sepeli na art wana vraiment na plateau awa azate. Je pense que bino pe na bandako, vous na bandako vraiment. Mutu na rose pe na acte bon. Et puis dans le bel besoin belle sœur. Maintenant je vais m'adresser à Francine. Cette Francine qui s'est permis. C'est ça ben comme une Francine, tant c'est ça kombora ba credo. Benga Francine par rapport à moment. Francine wana c'est une fille Nathalie na côté siko na Facebook na Monique aza pembe boy otena une photo na Facebook et tu oublies que peut-être tu peux avoir de belles familles quand d'un beau sala yo pour moi site au rose na belle so problème ndeko na ben oui ça y est ndeni pour toi il y a qui était na bango niveau bête l'histoire ça qui était je pense que mukolo photo nga déclarer l'onginae mais Francine wana sali Facebook alokota aussi tant yo finga au partager ba photo ya ba fille wana moko finga handicapé attends vraiment kokende plus loin de tisser na biso wana mususu par rapport à libota azana défaut moko moni défaut défaut eza nzambe muta permettre ki alors ce qui déjà se rappeler mutu défaut na ye tu sais nanto sisi ko bota te nanu to pe clôturer te voilà ye mona si sotambola te ya matara kumba ba mituka na poto wana bakendaka ba place alalaka na ba nini wana na ba gare ye Francine donc comme souper accident koyela ye ya boye pourquoi ko finga mutu tina défaut na ye mon frère abala moi si azanga makolo que mon frère abala moi si oyo induire une erreur telle que tu es là
Merci vraiment. Je préfère un handicap physique qu'un handicap moral. Je préfère non CP là. Moi si Azata Moutou Ata Makoloya Teliboko, mais c'est une bonne épouse, vraiment où elle a apporté bonheur dans la famille. Et non une épouse aux insensée. Parce que moi si une femme vertueuse, c'est ça insensée. Une femme. C'est pas Baptiste son frère. Non Francine. Non moi ça grand frère. Vous êtes insensé. Merci. Nalingi vraiment. N'a passé parole à Madame Planète, le temps tout pendant qu'on chité par rapport à CG à l'élo. Dernier mot naïe par rapport à CG Oyo, tout qu'on débattre ensemble vraiment. Tant conseil puis côté famille parce que va pour ça conseil famille ou no bakienda qui wana na belle famille na bon côté moi na bon que no balé là moi les lobakara et puis tout si ça n'a besoin na quelques salutations. Conseil n'est tout repé bon. Eza pasi parce qu'il comme sous toko bandolo baboye to koti vraiment na profondeur en réalité li kambango eza douleur na kosenga kaka maman na ndeko na biso moi so abalo ba melie komba ti na famille ya mobali nae eloko eleki nzambe ezate yebisana na boye bis maman o ba traiter ndoki na ndeko na biso moi si bo associé ka nzambe bo pesa ka nzambe etumbango parce que to mona yo to kolobati o ngala ko confirmer no ka ezaka nzambe asa la justice nae pour justice nae l'équipe ba justice nyoso même ya mindele donc bo pesa ka nzambe akota etumbango bo garder ka silence maman apesa ngo ka nzambe eloko nako bakisa ngwana bambote nanga batongo ya poto bisombo na ranga batunanga mibale Amanda Feza nanga bande ko ba gros bisous na yo mwana poto quoi madame Abe Bondo na pesi merci beaucoup. Na ba gros bisous nyonso na bana poto nyonso o balinga ngo batunanga na kenda puis non je suis là naza na ngai donc Didier Saïdi quoi ba gros bisous merci beaucoup. Merci Madame Planète par rapport à l'intervention. Nalingi na yel sous pas ya président Océan d'Afrique fondateur du groupe Océan d'Afrique par rapport à dernière phrase notre dernière parole na yo pour na sujet oyo bandeko balandio côté ya famille wana pe bazana ba problème na belle famille na bon côté moi na bon pe moi c'est que no balé la baza pe ba victime ya mafinga okoyi koloba nini pour na bango ngana fondé simple fondé donc président des arts tendresse la sirène moi na molu baloke to pete mbisa aquarium tala kasi ko simba te madame non te madame te aza présidente ya groupe maman présidente madame ya Océan balobi que maman présidente est-ce que ça balobi mambu ya maramba ba madame ah maman donc c'est ka ne kofi ba yemana sindi donc ka ego mara bongo te na tchana ngai présidente donc za bongo donc Adams donc c'est bon il y a une ambiance émission ndeko na ngai ya mobali place ozali fona longola na linette pour tant so mona nga ya loba pe océan wana ko tuli se kufa te po bino bo danger na finga ba défaut donc ndeko na ngai ya mobali vraiment ndeko na ngai ya mobali limbisa ngai bande otu ya poto bo mika olimbisa biso bo tenir biso rigueur te biso vraiment to wana ezaka likambo ya famille oyo nde tozolobela biso pe na musika bo toko pesa pe ba conseil ko sunga pe libota donc mama na kena na mama na ndeko na biso ya mwasi wana na famille ya bali bo mika otika makambo na maboko ya nzambe nzambe nde ayebi ndenge ya sungaka makambo nyonso nzambe a maître ya makambo nyonso aza juge aza avocat ya makambo ebele makambo tuna mokili po ye mtasala biso nyonso ye mtasala biso nyonso nzambe akoloba pe mama wana continue 100 ans ye mtu abetaka mama wana lobi pe nzambe akoloba kufa akufa mama botika makambo oyo na maboko ya nzambe mais yo mwana mobali yeba ke ata batiki mambo na maboko ya nzambe so yoki pe mambo tolobia so za mutu ta muso ezaki waki aveugle le muso émission boende fallait la musa so la musio
luka vraiment au foot à baman selon ba africain de tout ça là oh ça gêné devant maman na yo au sala donc asenga pardon bazonga na donc maman talara mwana nga po ba maman bo na mutema wana no maman so ipo limbisaka ye po rotala ke mwana nga na bimisi na kokangele mutema te ozotia eka na kati ya lisumu donc abakisaka saki ya masumu na mutu na ye maman vraiment botika makambo na maboko ya Nzambe tika mwana no mobali wana na maboko ya Nzambe eza sous esprit na eti et après esprit a copier na pototé eza diable en personne à latier moi si wana azangi kozala sirène te moi si wana za diable pena donc aye wana ayaki ka po kabola bino donc chance kutu eza mama nanu bazwi occasion ya kotuba yo mbeli te et sali ke batu balongwe na bango wana place bakei bozo take bango kaka famille ya ndeko na biso mobali oyo abali ndeko na biso bafinga infirme mama komi tungisa te Nzambe kutu alingi yo malgré qu'infirme non mais ozali ozo vivre eza batu misusu kutu bota marape jour moko na yo wana mais bakoma te bakufaka le même jour mais yo Nzambe vraiment apesi yo chance wana o vivre ozwi pe libala ozwi pe occasion ya kozala na poto kumisaka Nzambe nde bango bafingi wana kumisa Nzambe loba Nzambe yazalaka na makolo tia okufa azalaka na makolo wana azalaka kitoko yo Francine okokuta na mutu pe mbanda po yiba mibala ya batu na poto ndo monani bako sopelo asidi pembe wana po moni elongi koto ekoma ndambu on komi fantomas siko donc luka longa Nzambe nde onanga mwasi Francine poto pesa conseil pe côté na batu nyonso luka longa Nzambe ba Facebook wana mievo sala ngo po sunga kutu bandeko na ba conseil ke ofingara bandeko donc lo na ko loba yango wana vraiment na makambo nyonso to tikika plafond za Nzambe. Merci président merci Fondé par rapport à staff kaka ya bandeko pe o batali pe ba se retrouver quoi. Donc na bato ba otala vraiment ba otala na ebike na Canada la star congolaise azapende on a mnoka chroniqueuse nani Anima Kwakala la star congolaise asala rapé ba émission boyi donc aninga na senga pe nde bandeko basali yo pe sala émission wana po yo pe balandaka yo zwaka temo sala on peut faut mobiliser monde entier bato bazapotante musu to monika lelo ya ndeko wana mais misu pe ba beta ba mama na minitio donc ani ba sujet pe yango yo bo soulever ba sujet o Anima Kwakala depuis Canada na pesi susu na Maroc na pesi Nono Musuluku vraiment mes condoléances il y a déjà bakunda qui to bandoze l'arrivée na yo mais comme ba poussi yango problème ezati Nono Musuluku depuis Maroc na bato ko potonde vraiment mingi to boka souté Sarkozy dans la bosse Sarkozy kutute dans la bosse Sarkozy ngana Sarkozy place oza to pe soka bambote so pe na yebi onzo na yebi ote Sarkozy to pe so bambote donc na Brésil kuna na pesi libanais ya sai masananga Hussein te aza brésilien te aza ko jouer libanais et pas ya sai to bandani théâtre comme on va na Brésil Hussein Alex Kazongo na pesi pe bambote donc na pesi na ba o yanga nyonso balingaka Océan d'Afrique Nono Guylaine na Londres Noëlla Mukadi na Londres Tiffany Monseigneur Dangwe na Londres na pesi no bambote donc ce bolande émission bino pe bozwaka numéro ya papa bo benga po et permettre donc ba pesa pe conseil na kopesa numéro oui numéro na ngeza po na Francine na sepel na on ozo finga rabat so finga nga sala nga bien donc bengango finga nga donc Francine bengango finga nga na 00243 89 58 64 300 compte Facebook nanga sobetika Olivier Mandela entre parenthèses papa Océan donc au fin nanga na sepelano makasi WhatsApp Viber Imo ezara wana donc vraiment na bossa mutu moko na bossa pole chana Bruxelles pole chana Bruxelles ba peso moti donc ya beta mama te pole chana merci wande sika bazui ba problème pour toi aussi ça c'est que na mutu abanda ki show moto abanda qui vraiment chaud par rapport à Maramoyo. Ndeto banane skoto suksana ye dernier mot na ye par rapport à Sija Lelo babi falon bito de la suprême tout si ça par rapport à Sija Lelo. On doit être précis tellement qu'il y en a quoi Simba.
Yo, hein? C'est mon émission. Ah, ok, merci, je vous respecte. Ok, alors, Nandego, moi, si. Et à quoi parce que si vous savez le compte Facebook, Total Combat Francine, je pense qu'on peut citer le nom de tout le monde. Pour Ndego, moi, si pas au côté de Finga. On a vraiment recherche. Tant qu'on a une histoire, on a presse, on doit d'abord chercher l'information, la source. Ndego, moi, c'est comme on est Jeannot, maman Jeannot, la femme, l'épouse de notre grand frère. Tout bien, on a bon, ouais. Il y a grand frère, Lengos, donc couple Lengos. Mon bali comme on est Lengos, moi, si comme on est Jeannot, bah, on a Paris. En tout cas, tozonga batu toloba to bani biloni kasi metema te tozonga moi batu tozonga penza moi batu bona bana bona entourage nande au Francine nyom to kotili kambango en tout cas yana mangamusu na vie hein ba peso pe charge ngo bité na ligne na te ya on est au baby ça ba caché judiciaire on est au baby ça qui bo moto personnalité na yo personnalité moto ba somba ngote vous pensez que aujourd'hui tant yo ça Facebook est belé yo finga et puis que muso ko finga na ben firme ntangi ya commentaire au finga sandoki kindoki na yango sa kabuka na likolo na mayanjil boye matin na bande lisusu moi j'aimerais bien que mon fils to mon frère épouse une femme au hasard makomi baleza ya kokatana mais mutu na ya za riche pour nous que aux homme heureux à la place d'avoir une femme qui a 2 pieds sur terre avec beaucoup sa voiture mais na mutu na ye azana pour nous détruire les lots à détruire famille le but on détruire yo mobali tant nous autres mais à détruire ndé yo mobali ndeko lengos zonga yo tant bino mozuta so bofi moneti ngabwe so mono ofinga nga na bi ko finga na munene pour na nimte ko finga mi kwape ofinga na munene donc c'est que ofinga ndenge na zai so na ngate mais oyo dans tolo na lelo lobby au boucan et puis au boucan est plus grave et plus dangereux na bande ko sa basi omoni bino bato ba finga bolanda na bino te parce que arme ya makasi ya bundisa benimi za la silence et puis za ba mona que boza heureux bazui vertige parce que grande sœur à Bali moni trouble na bango parce que grande sœur à Bali ba malinga bo souffrir na poto moni bo telengana ba longola bino même na poto beaucoup bo son Afrique parce que Afrique pour na bango za la ténèbres d'ailleurs moni que non au Bali déjà. On comprend tellement monde qui a bali déjà yango et puis on va vertir ba ça ba compte conseil gratuit vous le numéro mon ya WhatsApp vous le numéro bon abilo la sela nga ça na WhatsApp te mais Facebook nanga o monde ko luka falon bito di mo ya Facebook OK zo tana o finga na ndo lingi mais sangloté na yo que lo mawa parce que malédiction m'te la non asima o ko évoluer dans la vie hein o ko évoluer dans la vie. Merci Bastaf. Merci. Il aura pas séparé bino muto mesana ko beta balongoli ona ye muta déranger na couple la yo balongoli ona nda balongoli na nda kuna yo so o koni ko finga bango par rapport à quoi c'est ça ce qui m'étonne o sala na poto na binga na ke poto na yo ko na médecine nga na comment que soigner na comme soignant na soigner bato na trop chargé trop occupé na ma passion na OK ko landela mandenge zalara o luki domaine yo ozanga de domaine o sala ata miso bakela na cuisine yo ta cuisine yo ko laté pour na mona ko sala msani mtesa ke o attendre yo ya ko finga ya ko tsaba kisoni trop occupé mais on a pas attendre ndila métro dans 2 minutes tu dois sortir train ngezo ya na place yo ce côté on attendre na Facebook attends bébé sa poto beaucoup de virus na Paris beaucoup de virus na Belgique na habité madame na habité en tout cas na habité on appelle simbote na madame hein madame Suluzolo pe simbote pas Olanda bis merci Silga mbote ba dédicace nanga on va tenir sur lundi biso je pense que je peux pas m'excuser parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment énervé yo mona maman mo boy ba simba maman na nzoto OK qu'on abuse par respect maman moi coach yebite tike les places vandi ya vanda pourquoi to sala ngo c'est que to zora place mon ba maman ata yaki papa en tout cas ba mot na on peut ça na maman Rita Bamba Jano Bamba 3 fois boss PDM pomme de main Jano Bamba et na pesi mot na Winnie une femme respectée et responsable Winnie Mainikini depuis Afrique du Sud hein. Après si on beauté et sika Olanda biso et na batnya so balinga Fallon Bitodi la suprême voilà. Merci FB Fallon B. Hein? Fallon n'a pas su merci. Naibi vraiment Naibi que monsieur Fallon Bitodi la suprême merci na président fondateur Océan d'Afrique. Merci à Madame Planète pour l'intervention de Bino vraiment cette émission.
ezalaki juste pour na kopesa conseil na libota oyo eza na problème baluka ko arranger ba sosie nzambe ko benda na singe ya famille eninga na mekata na raté mais oyo ndenge zokende on dirait corps dango linge kata na métro préféré vraiment ndeko mobali so lande biso vraiment merci beaucoup comprendre ba température ezalaki awa moto aza d'accord na situation ezoleka kuna azate parmi ba donc bon comprendre ba tension oyo eleki awa vraiment bandeko oyo baza contacté c'est normal les appels ndenge mona ba téléspectateurs bota la super na bandako vous n'êtes pas content ya koyoka ba biloko boye moi je pense que ndeko mobali ozota la biso boma ba Facebook on a lokuta tia famille à l'aise ba kenda na bon peut déjà ndeko moi si pe asia bala na ye famille wana bazala bon ba innocent kota bayela wana kozala infirme ezali sumuté nzambe nde mutalingaki biso tunde to aboye tozana ba défaut na nzoto soki elongeza bien tala côté pe ya motema so pe motema eza bien tala pe côté estomac nyonso eza ba défaut ya nzoto donc tam sope moral na biso pe eza ba défaut mususu to raisonnera bien te eza défaut olobara bien te eza défaut ozana solo na nzoto eza défaut tant soupe aux appels à mauvaise haleine, ils appellent défaut. Tant que vous avez le colo, tant que vous avez nzambe mutalinga qui donc tout le cas soigné. Merci Nabino nos hôtel Ebiso. Donc vraiment merci vraiment ba numéro zawana to encourager les botawana to pesa conseil to finga les sous-soutés tout le monde qui merci Nabino to hôtel Ebiso Karine Manard la beauté divine de London. Merci vraiment à Fifi Manard depuis Paris, grande sœur propre et à Karine Manard. Merci vraiment à Gisèle Mozizo, une femme pas comme les autres. Merci vraiment merci à Niki Poutou Niki Maman Namelette depuis Lyon. Petite sœur propre, il y a Igwe de la Forêt Ranson, il y a Ferrego la Chétane, grand Mopao donc Niki Poutou, vie na yo Zarabango. Nous appelons prêtre côté on a merci na Flore Choumé à la patronne motema Francine Mboyo merci na Wivine Batista 3 fois la patronne Inès Mandela la star Lopez et puis na moni susu Patricia Mopunga maman na Godelive merci na Yulia Samba panache pot de fleurs de Paris petite sœur propre il y a Blanche Samba l'ascenseur et puis la fille à Megan Yesa Katiam salon hop depuis London wana ba mbote vraiment na ba tout oyo bozota la biso mama bota dame sur le mama yo ngana otili fort bon vraiment maman nanga mama Fatou Buka demo je t'aime maman yo yebi ozala rabelo tia wa o kutu nzamba pesa oyo ukenda maison ote osombate maman mundele ozala fier ozala respect vraiment ba maman tout bota biso Bino tout Talibiso vraiment merci na www.elenga-congo TV avec Tracy Mbelenga derrière vraiment par rapport à G Bisoguna donc tous alara bino batu ba problème bo contacter biso ba numéro zawana bo benga biso to dénoncer ba anti-valeur et puis Gisèle Modimbi Lissi Lokonga hein babi grâce Bilonda ba biyo pena olingara Silva hein Silva Mabanga maman na Silgra Miss Nabiso, Miss Alma vraiment, Christelle Mawete, je te salue, Christelle Blanchot, la terre acoustique, il y a Pembe, na Pessiope Bambo Tebele, Géraldine Swika, Rihanna, la star sans micro, Riri Goga, Lissi Lokonga, Motema Blaise Bukaka, Belva Mundela, vraiment, Babio Oza, Mwana Poto Yasika. Rihanna Domingos, Nassis na vraiment na télémi vraiment merci. Na Pitopal qui était derrière la caméra, balobi journaliste à Swag, il y a Zonkion, il y a Pentagone, ils allaient bien à Bongo, nga mikolo so na bogo na chika c'est que nandimi vraiment na ondi masusu Ibrahim Kalemba prêtre balobi Washington Express agence assir et puis na moni susu pour le susu sapena Papi Koulambi prêtre de London son a susu vraiment na sentir vraiment na sisi nanga plutôt pas merci vraiment Bitodi merci présent merci Madi merci vraiment merci on se retrouve prochainement avec notre numéro ceux qui m'a remboursé au solora la batata équipe solide au solora ba maman merci respect
à toutes les mamans, respect à toutes les femmes dignes de son nom.